leader na mapata asilisa luxe ya avion atia complexe ya avion mopandi compagnie aérienne oyo etika voyage na défaut po akomisa yango eloko pamba bondimelanga que à travers bavion na ye mokwake Airbus A330 Airbus A320 pe ATR quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'ilité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi, puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata. Bon début de semaine, Botanabino, merci pour vous aider, Bossa téléviseur, Nabino pour la Colanda. Info Lingala journal, il y a peuple pour na peuple tout fongola journal pour na kopso que na sima ya victoire ya balopar chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a offert qui dîner de gala na ba officiel congolais na cité à Union africaine compte rendu héritier Mapindemi Wazaki sur place na compte Info Lingala. Après victoire, il y a Balopar, Libosé avec Cureuil, il y a Benin, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a payé qui dîner de gala et pas yaba officiel congolais nyoso na cité à Union africaine. Namalobanaye, chef de l'État a signifié n'a pas invité na nyoso que to gagner bataille moko ya makasi kasi guerre nanute. Ndena occasion wana a profité qui pour na lancer opération objectif Qatar 2022. Nde asengi na population basangana autour de l'équipe nationale pour alobi en tant que akozala mokondi ya mboka akohonorer bato nyonso oyo bakosepelisa mboka bosimba kenane egala oyo ba président ya 2 chambres ya parlement bazalaki wana premier ministre Sama Lukonde ba membre belé ya gouvernement ba député ba sénateur ba membre ya cabinet ya chef de l'état bazalaki ebele pona ko célébrer pene ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nasport Bosimba Kebalopar, il y a République démocratique du Congo, basui qualification pour na beta na match de barrage après victoire na Bango. Il y a 2-0 mokolo ya dimanche 11 novembre na stade de Martyr contre équipe ya Benin. Héritier Mapindemi a célébré le résumé. Et voilà qui le la finale. Léopard, il y a République démocratique du Congo. Liboso avec curé, il y a Bénin. Dans le stade de martyr de la Pentecôte. Dans la présence, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimba qui n'a bandeli à match déjà. Léopard, il y a RDC. Bakozwa penalty. Faute moko na surface, il y a réparation à Béninois. Oyo ezalaki sur le joueur N Malango. Léopard, il y a RDC. Bakozwa penalty. P et kozala transformé. Et pas il y a Dieu merci Mbokani. 1-0. Nde zalaki score na première période. Boetangu bazonga qui na deuxième période entraîneur Cooper ameka qui kosala quelques changements pour na ko renforcer milieu ya ba Léopard ya République démocratique du Congo pour na ko lukandengeni ni ko conserver score ya 1-0 pe ko lukandengeni ni ko se mettre à l'abri na ko tsakabi ya mibale ba écureuil ya Benin ba yaki na mois domination pour na ko lukandengeni ni ko égaliser pambate bango bazalaki na 10 points bazalaki na besoin juste ya 1 point pour na ko koma na 11 points enfin ba na ko
cause la qualification et sengela qui peut compter na prouesse pe détermination ya ba Léopard ya RDC centre moko ekouta na droite ya joueur Mukoko Amale pe ekokita na mutu ya Ben Malango oyo amakaki deuxième but pour na ba Léopard ya République démocratique du Congo score ekosuka wana 2-0 ezali synonyme ya qualification pour na ba Léopard ya RDC pour na oyo etali phase de poule avec 11 points ba Léopard ya RDC bazwi bongo première position balandisami na Écureuil ya Benin avec 10 points boye ba Léopard ya RDC bazali qualifié etikali sikoyo bazali ya tirage au sort ya ba match de barrage oyo ekobetama na mois de mars ekozala bongo ba confrontation aller retour oyo akozala qualifié nde akokende na Qatar pour na Coupe du Monde. Nasuka ya match présent na stade de martyr chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé un message et encouragement et pas ya ba Léopard. Voilà. Toutes mes félicitations. Mais attention, match est très mi-balé. Donc maintenant, on reste concentré. Vraiment, on est à 2 pas de la Coupe du Monde. Bolak ici vraiment une maturité, une maîtrise impressionnante. Donc vraiment, je suis très fier de vous. Le peuple congolais est fier de vous. Bo salinga penza honneur na sepeli. Tamasolo Moussousou na Assemblée nationale qui projet de loi il y a finance rectification exercice 2021 paix réduction de compte de finances 2020 et qui bongo jugé recevable na plénière et seulement qui week-end de l'équipe après ba réponse à ministre d'État à budget et même Bondi héritier Mapinde Midomi Bendolongwanza réponse na plénière samedi 13 novembre 2021 ba député nationaux bazwa ki droit na explication pe ba réponse ya ministre d'État pe ministre ya budget Aimé Boji Sangara Olongo na ministre ya finance Nicolas Kazadi ezalaki par rapport à ba préoccupation oyo ezalaki soulevé et pa ya ba élu na dernière séance plénière na tinawana premier azwaki maloba ministre ya budget a résumé ki ba préoccupation nyonso ya ba député na site thématique ezalaki mingi penza opportunité pe nécessité ya présent collectif budgétaire ya inadéquation entre ba ressources ya l'état pe potentiel réel ya mboka na ba question oyo ezali kolobela ba budget annexe pe ba compte spéciaux et les sources de décentralisation budgétaire en rapport na opportunité actuelle collectif budgétaire. Ministre d'État a rappelé qu'il y a disposition à l'article 18, 26, 27, 35, 77, P80, il y a loi numéro 11/011, il y a le 13 juillet 2011, il y a la finance publique où il y a kolobela kaka loi rectificative nde ezali en cours il y a année et koki ko modifier la disposition monsieur il y a loi ya finance il y a année en cours pour na yango présente démarche qui ezali ko viser mingi ko réajuster ba agrégat économique pe ko redéfinir trajectoire ya ba finance publique na oyo etali ba récente évolution ya situation socio-économique ya mboka évolution yango selon ministre ezali caractérisé na nouveau programme ya gouvernement ya union sacrée de la nation et longo na ba nouvelle priorité oyo ezali en cours ko embellir le secours ya principal ba matière première oyo ezali exporté na mboka pe ba effort oyo ezali ko salema pour na mobilisation ba recette assignation annuelle yango ezalaki déjà dépassé 2 mois avant fin ya année face na inquiétude nyonso ezalaki soulevé au sujet ya faible ressources ya mboka pour na oyo etali ba potentiel mboka ezana yango Aimé Boji a promettre poursuite ya ba réforme ya renforcement ya patrouille financière l'inspection générale ya finance IGF na mokuse oyo azali ko sala ba preuve na ye pour na ko répondre na ba différentes revendications sociales grande partie ya plus-value à présent collectif yango ezali affecté na amélioration ba conditions sociales ya ba travailleurs ya l'état mingi penza ba enseignants ba médecins pe ba personnel ya santé etikali makambo ebele ya kosala ba effort oyo ezali consenti ezali ko bota déjà mbuma na yango ndenge ministre Aimé Boji atalisaki na ngambu na ye Nicolas Kazadi apesaki ba explication na oyo etali ba divergence ya ba dépassement pe ba faiblesse ya exécution ya budget ya l'état pour na explication yango alobi esengeli koluka yango côté ya qualité ya révision budgétaire pe ba imprévu et longo na ba question nyonso ya souveraineté ba projet nyonso ya loi ya finance rectificative exercice 2021 pe ya réduction des comptes ya finance 2020 ezalaki jugé recevable.
Tobeta masolo mususu ministre EPSP Tony Mwabaye azalaki bongo tope intervenant qui na 41e session ya UNESCO na mboka ya Paris kuna na France. Anemone pour par reportage. Ministre EPST Tony Mwaba alobaki na 41e session ya conférence internationale ya UNESCO liboso ya tribune akumisaki recours ya numérique pona kolongola ba conséquences ya pandémie alobaki soki ba domaine nyonso ezalaki fragilisé na pandémie ya éducation ezana nu malamu surtout na likambo etali enseignement na distance ba apprentissage et salamaki na période ya confinement. Tony Mwaba atalisaki lisusu que malgré ba insuffisance oyo esengeli ezala corriger esengeli pe ko batela pe ko kolisa système oyo ya enseignement à distance. Pe Tony Mwaba azanga kite ko kumisa directeur général ya UNESCO pona komba na ye pe surtout visite ya octobre 2020 malgré crise sanitaire. Akumisa ki lisusu sorti ya parc national ya Salonga na liste ya patrimoine mondial oyo ezali ya kobeba pe akumisa ki lisusu inscription ya rumba ya RDC lokola patrimoine culturel immatériel ya humanité. Bosimbake misala oyo ya conférence générale ya UNESCO et bandaki na Paris le 9 novembre et kosi la bongo le 24 ya même mois 2021 ba décision ebele ezwamaki na ngambu ya 193 états ya membres ya organisation. Na cadre ya fondation Edi Iyeli Mulangi honorable Edi Iyeli Mulangi a participé na remise ya ba brevet na centre de formation na ye oyo aza ko pesa bongo formation ya ofele héritier mapinde mi Francis Kanza Lokoka reportage. Toujours pene ya population, papa social, Edi Iyeli Mulangi, député provincial ya commune ya Ngiringiri, asala katango nyonso, ba initiative ya ndenge na ndenge pona encadrement ya population, mingi penza bilenge, awa tozana centre ya esthétique, epai wapi bilenge bazali koyekola esthétique ya ofele na ndenge ya kosakana te, pona kokoma utile na société. Weekend eleki ezalaki bongo remise ya ba brevet pour la deuxième promotion bilenge ba yekolaki ba komi d'esthéticienne na ndenge ya kosakana te bazwaki ba brevet na maboko ya représentante ya ministre ya affaires sociales oyo azalaki wana en personne. Cérémonie ezalaki haute en couleur botela bino moko ndenge bilenge bazali koza ba brevet na esengo bazali ko remercier député provincial Edi Iyeli Mulangi papa social na ba initiative oyo ye azali kozwa. Bosimbake lauréate ya mokolo azwaki enveloppe kuba na maboko ya ye moko député provincial honorable Edi Iyeli Mulangi oyo asalaki geste ya boye ezali kaka pona ko encourager bilenge bayeba na kosaplike na ndenge ya kosakana te esengo ezalaki na bandeko basilisi bazangaki te kotalisa yango ndenge kaka bino moko bozali komwana bilili. O papa salaka bapo papa pe alakisaka bana musala na pesipe bandeko na ngai o bosilisi longonya mingi félicitations o ezali subedi na pesi bino kado na pesi bino po boyeba botangi boyezui mayele na mbonga papa social eza papa bolaka ye bino pe bosi bopamba ngi bana baya koyekola musala lelo toza samedi lundi batu oya ba kubana mugoza ba kuta ta elikuta te. Bosimbake pona oyo etali centre ya formation esthétique yango ezwami na siège ya fondation Edi Iyeli Mulangi kuna na commune ya Ngiringiri epai wapi bilenge bazali koyekola ya ofele nanu esalama te ifo zala kaka papa social Edi Iyeli Mulangi pona kosala likambo ya boye bato nyonso babengami kokende kosinscrire ya ofele pe koyekola enfin ke bakoma utile na société. Nasima ya centre esthétique akendaki mbala moko na croisement ya baveni Gambela pe Kasavubu epai wapi basalaki bongo bastati ya barmoirie ya République démocratique du Congo botala bino moko honorable Edi Iyeli Mulangi nde asalisi yango ayaki pona ko dévoiler yango na misu ya population esengo ezalaki makasi population ya commune ya Ngiringiri bazali ko sepena na papa social na misala malamu oyo ye azali kosala barmoirie oyo geste nango ezali
ezali bongo pona kotangisa bilenge bisika nyonso bazali koleka na komini ya Ngirengiri soki abwaki lisu amoni devise ya RDC pe amoni ba armoirie ya République démocratique du Congo nyonso oyo ezali na ba effort ya Edi Yeli Molangi papa social. Sortie officielle ya parti politique Union des agriculteurs du Congo UAC na mokuse na bokambemi ya président nango Tati Lopez Ngalula esalemaki weekend eleki Nadina Sona azaki sur place na compte téléphone ngala. Mobange na carnaval oyo bozali komona ezali nde sortie officielle ya Union des agriculteurs du Congo IAC la mokuse elekaki kitoko weekend eleki na bokambemi na ye moko président Tati Lopez Ngalula teke esalemaki kitoko point de chute nango ezalaki nde na ferme na bango kuna na quartier Badiadingi na commune ya Selembao epai wapi bato nyonso se retrouvaki pona koyoka maloba ya président Tati Lopez Ngalula oyo a expliqué ki ba étape nyonso ya parti vision pe biloko mosusu atalisi ke lokola membre ya union sacrée bazali wana pona ko soutenir vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka na même occasion akabola ki babasa na ba mama oyo basala kabilanga pona ko renforcer misala na bango bilenge pe ba bénéficiaire ki na ba vares pona kosunga bango basala kalisano ya ndembo kitoko ba geste oyo e impressionnaki population na ndenge ya kosakana te po ebele basepeli kobenga pe bato misusu bakota na Union des agriculteurs du Congo na suka ya milulu président national ya parti IAC Tati Lopez Ngalula apesaki ba explication. C'est mon avis sur les alliés une année à partir oyo IAC Union des agriculteurs du Congo et qui samaki le DG est passé. Lelo ezan des sorties officielles de la partie. Yango moto zane sengo tokuta na bandeko awa pa na biso na kati ya site awa na ferme parce que endroit où biso eza site oya biso familial, eza ferme familiale donc toko kuta na pona ko célébrer journée na biso ya sengo pour la sortie officielle ya partie. Pour contacter biso ezali si facile. Nous avons la Sima station ma campagne, avenue des Étangs, numéro 10. Commune Yangalem. Ezalaka nde boye na 2023 bo konte mingi na IAC pona kosunga chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa deuxième mandat pe ba député ebele ba kobima na IAC wana ekorate teo. Marche ya bloc patriotique esalemaki bongo mokolo ya samedi 13 novembre ndenge ezalaki prévu bolanda reportage o. Ndenge kaka ezalaki prévu samedi 13 novembre ezalaki marche monene ya bloc patriotique et sangisi ba plateforme minene ya ndenge na ndenge ba FCC ba Lamuka et sangisi na bandeko ya SCC pe ya KLCC bango nyonso bakitaki na terrain mokolo ya samedi pona kosala marche pe koloba non na politisation ya CENI kotelemela nomination ya Denis Kadima pe koboya likambo ya ham oyo bango nyonso bazali kosenga esengeli bayeba na kolongola yango botala bino moko awa ebandaki na commune ya Selembao balekaki na avenue 24 novembre avenue Kasavubu ezalaki banani ba cadre ya Front commun pour le Congo FCC na mokuse ndenge bino moko bozali komona tomonaki ba cadre pe ba militant minene lokola Emmanuel Ramazani Shadari Obemina Kunjala Njoko honorable Dunia Kilanga Niembo Christian ba Félix Kabange Numbi pona kotanga kaka bango wana bazalaki na première position elongo na population nzela balekaki batikaki bango te babande kokongola bato pona kotambola population azangaki te kotelisa esengo na ye par rapport ya marche oyo ndenge ezalaki réussite totale. Nous souffrons.
nzela population atalisaki posa na ye baboyi likambo ya ram batelemeli nomination ya Denis Kadima batelemeli politisation ya Seni bango wana bazali kokende eloko moko ya mabe esalemaki te bafingaki te babukaki te nyonso elekaki na ndenge ya malamu ezalaki vraiment marche pacifique kino na point de chute na bango. Bosimbake ezalaki kaka ligne droite ya Selemba ou Bandal tête kino na avenue Kasavubu ezalaki pe na ba rassemblement mosusu esalemaki toujours na cadre ya bloc patriotique mosusu bautaki kobanda na commune ya Lemba bakotaki avenue Kianza kino na point de chute na stade Tata Raphaël mosusu bautaki na arrêt Boboliko kuna po na district ya Lukunga epai wapi population ba yaki ebele po na kotelemela likambo etali politisation ya Seni marche ya bloc patriotique ndenge bozali komona ezalaki vraiment réussite moko total surtout nzela ya Selemba uti na avenue Kasavubu epai wapi bandeko ya FCC basanganaki ezalaki opesi mbwa boyi nyata moninga senga pardon ndenge bomoni ezali likambo ya kosakana te. L'équipe présentation, il y a police d'assurance maladie pour Naba, Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Ils ont qui présenté dans la salle de spectacle Showbuzz. Stéphane Skande, ils qui sur place dans Kantia Folinga. Première dame de la République démocratique du Congo, corps médical. Salle spectacle Showbuzz. Association nationale, il y a théâtre populaire et cinéma. ANPTC ezalaki na honneur wapi epai Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi na rencontre au organisaki na Active Assurance ba présentaki na bango nouvelle police et assurance maladie oyo ezali destiné pour na artiste comédien pe famille na bango. Pour un rappel, na appel vidéo, présidente de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a échangé avec un artiste, a promis à Bango, qu'on tient en place à travers Fondation, couverture de la santé et qu'on a dédié pour un artiste comédien, pe famille na Bango. Chose promise, chose due. Lelo et Salemi. Police et assurance maladie oyo eza na ba avantage na yango ezala ki présenter pe expliquer na assistance et pa ya coordonnateur ya Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi Joël Makubi kwa pe Madame Keti Masuli oyo azali bongo chargé ya social pe santé Docteur Kadin Tingi médecin consultant ya Fondation Peli Susu, Madame Bibiche a représenté qui bongo Active Assurance. Maboko Makasi et Petamaki envers présidente de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Peba remerciement pour na acte ya kitoko boy oyo a posé na intérêt ya ba bien-être ya artiste comédien. Compagnie africaine d'aviation FlyCA qui a pris na ba avion na Italie Airbus A320P A330 pour le reportage oya Michael Bristot. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne oya tika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers avion na ya mokwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso za kokita au voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'ilité 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et commande à cause avant midi et après midi. Ah!
CAA osaka boye po nini okomisi ti ko voyager na Congo profond na first class veut dire première classe masolo esili luxe pe noblesse ya nyama mais na Congo profond moko te na terrain CAA mfumu ya mapata. Du 5 au 12 novembre 2021, Centre missionnaire d'adoration na Bokamemia, Pasteur Michaud Lengakunga Bazar a organisé 5e édition. Il y a la convention des vrais adorateurs du Christ. Poland. Tango ngonga ekokaka olinga tie lotomo po esi ekoki makambo esalema Kinshasa tango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église Centre missionnaire d'adoration, c'est Mana Mokuse où Kumba avec impact et idéologie et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michon Lenga Kunga. Bazak organisé convention des vrais adorateurs de Christ, Kovac na Mokuse 5e édition. Yambalo yote meza, quand c'est l'heure. Et wow, Kovac Yambalo yo, et Zande Likambo Yangonga. Rendez-vous à Komanda dimanche 5, si dimanche 12 décembre 2021. Chaque jour de 17h à 19h45, 8 journées mon coca de démonstration, Yanguya Yanzambe, ya epakwa, kolo ye moko kozala rendez-vous, na ngwende na ya bokonzi. Monte kopela kosaganate, bikabu ekosalema, e bongo basali ya Nzambe, bilombe oba kokumbela milulu oyo. 5e édition ya Kovac, Pasteur Faustin Ikaka, Pasteur Raphaël Vubu, Pasteur Ezekiel Beponga ya Sema, Pasteur Dona Ebondo ya Mwanda, Docteur Stéphanas Kande, payé Moko Otia Milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Lengakunga, Kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapie, temple du centre missionnaire d'adoration Sema, Oyo Somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier c'est bon na commune ya Mongafula, référence croisement et baveni d'Amsope Kimbangu, et bon mon côté Ndoule, et ngaye, groupe Maranatha, ba connecte la bokonzi ankolo, et longona ba groupe Misusu. Ah oui, les lots et ça les lots, wana et ça kadonza ba pesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure. Ngonga ekoki, kozanga te. On a bana la bino, bazana posta ya komela poto malonga pe ya kitoko pour bazana bonne santé, protiva peza wana pona bino. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Énergie, vitamine, minéraux, protéines, son a Diaming. Diaming est les mines à Congo. Diaming est les mines à Terre. Diaming est les mines à Bandung. Diaming est les mines à Kasai Katanga. Diaming est la Congo, c'est Diaming est mama. Nadia, Kobotele, na banga ninyo. Diaming ezali. Molingo changer mouye. Ou changer te. Banana bisuna Diaming. Pas mesana. Diaming, lia otonda. On est épisode de là, tu bouquet complètement info lingala pourquoi le lobo c'est pas là qui n'a journal plus ça merci na héritier mapindemi à coordonna qui journal oyo tom mwabi azaki bongo nasima ya caméra Francis Kanda loko kana montage ngana bino to psani rendez-vous Nicolas Aliko ya au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre quel que soit rang social na yo c'est à pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour bouki ba prix à commissaire yango très abordable billet nyonso eza kokita au voyager partout n'étendant soit RDC tina Congo profond.
prix ya billet engaye neti kaka ya nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CA boukeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA a tieli bino lisusu 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 1330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 1330 P2 fréquences na Airbus 1320 et silité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi et après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.